L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bonjour Papa Fondro. Bonjour Zoé. Voilà, tout le monde est sous le bouvandi sous naba papa na biso. Toujours on a venu Makonga. Depuis ma solo ya lelo ekozani nesusu. Ma solo lelo ezali tokolobela mingi Aden. Na moi parti à Makonga parce que Makonga tolobela gango mingi. Makonga tolobela ya suka mais tokobanda na Aden. Pour ne pas oublier bande ko na biso mais Aden ezo marché. Nous avons un frère dans un poutou. Pour le Kanagi Mingi, selon le calendrier, bon, le Tokutani, pour de Sola, na Sola, Aden. Nous avons vu de Golangai pour se mettre d'accord. Na Aden, pour l'ingé Makambuya politique, pour l'ingé Makambuya religion. Malgré Moutounioso, a une tendance naïe, on peut que ça motive que azala mutu ya boye parti boye église boye on les a eloko eza personnel mais soki tozolobela Aden makambo ya politique tochango pembeni makambo ya église tochango pembeni. Pourquoi église na politique bochango pembeni? Parce que politique peut accompagner ba masolo quoi au sala. Au monde Aden eza boye eza na fragile soki totie makambo politique bato mingi toza na Aden moni osoza na tendance politique na ye. Alors soki tokoma olobela ba parti politique na biso tosimba te donc le régime est en place so tokoma olobela ngo par exemple bato baza ba opposant banini be na côté mosusu bakosepela te vous allez payer la macasse et la ADNT. Il y a un ADN pour l'instant, ma politique exaté, ma religion exaté. Ok, est-ce que le message il y a journal et les bit il y a réunion journal et les bit à journal et l'eau, pour le qu'on a gagné na moninga na impoto. Na impoto. Ouais. Tous acquis même la mort de na honorable, pour nous partager. Blaise Monizi, mais jusqu'à présent, Nathan Kombo, jusqu'à présent, toujours qui rendez-vous naïe, mais toujours bien gars téléphone sur les cartes pour éviter pourquoi pas. Il y a un message en tant qu'agent honorable, pour nous payer ça naïe, mais téléphone a embarrassé. Donc, il y a un an le lot, tout un an pour tout. Moi, on a pu sauver la dorée. Azan moi na Aden, avec maladie, azan maladie, il faut le monter là. Il y a un baril pour tout non. Tout bana makama Aden. Voilà, tout le monde est aux documents na maboko pour éviter que la nini. Ba document oyo eza lokola ba communiquer au tosali pour na misala tosalaki awa. To kabolango na chaque parcelle bayeba ndenge ba ko se comporter. Soki ba se comporter bien te, tout cela on a beaucoup merci. Donc nous tika ba plainte kuna ba nous futa ba $100 kuna na comité. On a toujours un cadre ya propriété ndenge tout ça qui la fois passée. Na cadre ya assainissement ya balabala. Makonga eza na cadre ya Aden. Makonga na cadre ya Aden. Donc les exemples to la na Makonga ba balabala musupe so ba na ba problème. Présence à monsieur Gozala. Mais nous avons insisté rencontre ngai na ndeko na Maputo. Mais de sola qui naie, de se mettre d'accord naie, parce que pour toi zali mener, pour toi zali muso alobi nchili ba yokaga, donc tu peux na contradiction mais tu peux chercher les cartes parce que azali partenaire très important na Aden. Ok. Donc nous on a pour ça naie, en tant que politique ti, mais na kacha Aden, asali pe makambe na nchili. Donc, pour écarter, Makamba Aden, il faut Azalaka. Ok. Alors, si quoi Azalaka, mais il y a des limites, tout comme on a des limites par rapport à vos sentiments ou de la politique et la religion. Voilà. Tu peux ça, parole, papa Poutou, Moté. Voilà.
likanisi o boza nango ya ADN et pour na évolution ya njili surtout salité na bakuluna likanisi nini okobakisa par rapport au papa Fondro lobi likanisi oyo ADN ye nango biso tobandaki na mwa moke na njili tosalaki association des forces vives de la jeunesse de njili mission nango ezalaki kolamusa bana njili mpo bayeba korevendiquer badroit na bango parce que njili basalaki yango na plan d'aménagement moko ya kitoko koleka bacommune mingi ya njili ya Kinshasa. D'ailleurs c'est la toute dernière entité administrative au Belge atikalaki kosala donc bamasina banini eza badérivé ya njili. Alors tangu bandeko na biso bano bake poto bakanisi bango butu avai na bango kuna sika tobona yango Eldorado mais bamoni ke non nazopesa bino exemple motoka ya Fondo Makonga azaka susu ate mais esika ya botamela tala ndimi aya po salité zoza na balabala oyo oza na ide nango te mais Fondo aye tala ndenge na kamwe ntango na koti na balabala oyo donc toza na mariage place moko ya makanisi oyo a Forvigène eza nango na ADN donc ADN eza lokola plateforme donc nga na ndimi biso a Forvigène tozala na ADN donc nga mpe naza membre ya ADN mpo naza mwana nji na koti na makambo wana donc eza vraiment eloko boya kodeside esiko tovanda yaki nganda ya baye civique esiko tovanda nganda ya baye civique mais ntango Fondro aye asololi mpe bana mpe bacomprendre ke makambo oyo tosalaka eza malamu te donc oyo eza lokola bunanga na barécupere yango place oyo tovandi esika oyo tovandi yango topréféré tosalela makambo awa mais bana wana mpe bandimi bakota na esprit ya ADN yango tooloba so tosangani na bakonzi na biso na bourgmestre na biso mpo aza na ide ya ADN tokozwa moyen to récupérer bana wana topesa bango mpe misala oyo ADN koya nango main d'œuvre locale tokozwaka bana wana et kosalisa biso kodiminuer insalubrité na commune na biso kodiminuer insécurité na commune na biso parce que moto azosala mosala azozwa moyen kone ana tina kosala mobulu te na kanti misusu tokoloba nsima nazongisima aloba pa Fondo donc mariage association des forces vives de la jeunesse de njili donga putu na président na ADN eza scellé na SADN eza scellé pour la totambusa njili rien que baintérêt ya njili baintérêt personnel te baintérêt ya parti politique te baintérêt ya église moko boye te mais bana njili totia njili na biso moko tobongisa yango liboso avant bato mosusu baya voilà esprit vraiment oyo bozonga kokotisa bato moto atika kobwaka sachet na nzela parce que moto amesana na ye déjà ale ameli mai abwaki molangi ale eloko na ye abwaki sachet est ce que esprit wana ekosala na tout le monde nazongelela maloba mputu alobi etouche ngai na sens nini ke lere na monaka mputu natangi bamikanda tout ça liboso ezalaki parce que avant tofa ane boye na se déplaça na ye mputu nakende epa na ye tosala débat ya 3 heures ezalaki molai temps molai mais elekaki mpena bien te mais namoni lelo eleki bien parce que oyo bayebi mputu na ndenge ya mabe mputu alobi yango ya kobombana te alobi yango na écran mputu azali leader d'opinion na njili awa motu moko akoconteste yango aza te loba peut-être dozala mite yango parce que natamboli na njili nasali sondage komba mputu mpe elobami mingi donc biso bata ADN faut de considérer mputu lokola partenaire na biso parce que Azan a expliqué bien que mputu avant tout ça l'émission na tout passé na écran na yo tout soldat mputu na dit mputu ADN ça OK Azan adhéré na idée wana donc mutu moko azonga na ndenge mabete
pourquoi Mputu aza adhéré na Aden. La preuve alobi akobomba na te alobi yango biso sur l'écran alobi ke yaza muta Aden na expliquer Mputu bien que Aden pas de religion pas d'église a répété on a mis sur na bino boyoki donc aza mwana njili aza leader d'opinion wana to bosana ngote faut le prendre en considération parce que biso za Aden mais ce qui est côté mususu groupe moko susu ezo combattre biso Aden que ne musika te malam gudu bato ole ba combattre biso baya to sangana comme ça tout ça parce que il est pas en quoi soit combattre biso Aden ezala likolo moko na kati banda aza dera zana to fuye donc banda lelo to tshena mutute ke azali ennemi na biso ça qui est bien pour avoir l'émission. Aden ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Andi Makamba, Aden ça marche comme ça, comme ça. Et puis, Azali, grand Yamoukete, grand leader d'opinion. Question monsieur Ezaboye. Bosala bomoko Aden bomoko, boboyi mambo politique na religion. Surtout au mambo ba élection ko tout monde ba député ba kota ramine na ba secteur. Est-ce que ba osomba quelques membres te ba aux l'esprit faible? Yango le to senga na bata Aden mandeko bazali surtout bazali banda ya mboka donc soki to sali ba cotisation au pene ya kafu solo tozana bon koloba tozana tina ya na inteza trop vulgaire et soki pena to che pena série to che ba cotisation pena o ya série na Aden bangonde ba yolo biso biso donc ne vers bango ba biso il a commenté moi quelques questions qui très important ouais balandaka mutu so ba moni musalo yo sala na ndenge na solo na président fondateur Fondro idée ezana bango kuna biso to banda na misala comme ça politique à mona au biso tozo sala politique à koluka biso bon ça boy tikana accompagner bido boy yango biso tolobi mutu akolinga njili koleka yo moko mwana njili azati biso tozana toyebi ki na njili pe da biso na Congo mwa passe ezali be bande ko biso bandimi ba se sacrifier pour basala mwa cotisation bazana. Mais biso peut ko tika bango te normalement Aden ekozala Aden ya njili mobimba comité ezali mais na quartier D ezali na comité na mpona ba problème à quartier D. OK. Ya quartier 3 ezali pour ebimisa ba problème à quartier 3. Il y a les 13 quartiers ezali pour ebimisa ba problème wana. Tant tokoyana ba problème wana na Aden communal. To solo li yango to planifier tant que planifier Aden wana na international ba mutu wa kutala ndenge ba ko canaliser d'après les urgences. OK. Yango tuzoloba main d'œuvre locale bananji. Voilà. Conception bananji. Exécution bananji. Tokoboya te neti to fandi par exemple le gouverneur na biso moni musalo to saliza malam a approcher biso mais to boya poani. OK. Mais faut vous en esprit dire pour monsieur correction quoi na se batu monsieur pe ba kotimbili ngambi. C'est vrai batu ya faible bazanga raté mais moi minorité ya mu de sovaka majorité. OK. Yezo ayaka yemoko abikisa humanité comment le kobeta lisolo a Yesu tant musupe ezali na mbongo te toyebite kimbangu azaki ye moko ayeme lelo bakama kimbangu tukoma omona ngo ba prophétie Mahomet ayaki ye moko mais lelo pe ba musulman bakomi ngokili mobimba yango tolobi biso mwa minorité otosangani na initiative sous l'impulsion ya fondateur Fondro parce que kozwa idée oyo ekota les 5 continents ils ont jeté zakaka nzambe mutako osala po batu bayoka yo ndenge wana lokola nzamba yoki ye to asirke makamwani osala. OK.
D'abord il faut partager ba document wana nde bolobi na mapangu bo sala ngunde nini wana to pesi na parole pas boussole les conditions ndenge bozo partager ba document opo ba vraiment ba yoka OK na ngunde nini to ko kende na ngo na chaque parcelle to manda numéro 1 tina numéro 25 to expliquer bango talari ndenge zalaki talari ndenge le komi tala mutu ayaki na likanisio ndenge azaleli et puis ayebisa que déjà na comme raison na chef à quartier oyo akobwaka matiti akobwaka salité na kati ya balabala yango tolingi to pouvoir ngo sikoyo na makomi oju makomi otangi soki bapesaki yo toyebi yo na emonaki te me tolingi topesa yo makomi mpo na oyeba ke banda lelo likambo oyo na kosalaka yango susu te ozala na mibeko na maboko na yo oyebi yango me moni sans makoma alors moto bato bazwaka raison yango wana fondé alobi non tel likanisi nange eza boye yango topuyi yango tokokota chaque parcelle topesa document na mutu moko oyo tokokanga antuka ezaki ndeko te oyo ngaki ndeko ngandi donc te leta nde mutako akomona yo biso tokozala na biso te mais leta nde mutako akomona yo voilà nangaki na bakisa mpe mwa moke mpona mokando en tout cas namoni ke fondateur Fondro azalaki vraiment inspiré po nga mpe ndenge namoni makambo oyo naozonga na 4 naoki osalaka abo tobandaki deja na chef de quartier na biso na mwa libulu moko ezalaka wana na niveau kimpei nzela bosomi mais namoni communiqué oyo eza très important parce que balobaka un homme averti en vaut deux donc ntango yo moko oso ozwaki mpe mokando oyo mais normalement osala so infraction te mpo oza notifié mais sikoyo marde bapiaki yo mokando oyo obwaki kaka okosaprendre na yo moko okoki azaprendre la communauté te en tout cas eza idée moko ingénieuse oyo eza fondation yango na osenga na bato baolanda biso na bakartier mosusu makambo oyo ezobanda deja moke oyo eza sensibilisation tobandi na exemple mwa moke akonga mais ntango yo place ozali omoni likanisi yo malamu oza mpe leader d'opinion parce que makambo eza mama balider ce n'est pas n'importe qui bato baoyokela yo il faut za leader yango to wana posa ya balider ya chaque quartier bakota na makambo po message na biso ebandoleka à travers balider wana donc ntango likanisi ya malamu boye esalami naobeta mbela surtout na bakartier lokola 5 kota bajolino kuna sika mai edindaka doya fo nzela wana efungwana voilà il faut bacommuniquer oyo epesama leader akuna nani oyo akozwa charge wana quartier 10 esika bodindaka kuna mai ebimaka l'air yango oyo leader ya quartier 10 nani eza invitation makambo tolo soko moni président Fondro te soko moni fondateur Fondro te monata président Poutou pour nga na kokanaliser pa ya fondateur comme ça ba répertorier pe okota na makambo babwaki mutu te yaka na makanisi ya malamu tokotsa na kati soutenir idée ekokola vraiment moi mokena ngina wa bakisa voilà pour na toumela na point oyo te toki ko sala déjà démarche ya distribuer to banda na sebo to uta kolo tozo kita OK d'accord OK to banda ah comme mo pas directement sur caméra et monana bato bamona caméra faut telema déjà tu mukanda na yo numéro 14 c'est-à-dire bani na numéro 14 papa numéro 14 la kanso landi makamto salia tango zu mukanda wana
impression nini oza nango mpona mokanda wana? Ya liboso nasepeli mingi parce que tokoki vivre lokola banyama te. Ntango natangi mokanda oyo esengeli na respecte oyo nyonso ekomami awa. C'est que bisika oyo tovandi tokotikala kondema lisusu matiti ezala awa te ni mai ya bosoto ezala awa te. Mai soki esengeli tokotimola ata libulu moke na lupango tokobanda kobwaka mai ya salite kuna na libulu mais na balabala lisusu te. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'idée. Ça c'est vrai. Merci. Maman, comment est-ce que vous avez vu les Alaki? Les Alaki ndeni? Salité, hein? Sikoyo, awa Aden, hein? Na fondateur fondo. Pour azama na babalo yo. Abotama na babalo pa on ba yangwana. Amoni ndenge babalo ya kimalabu moni musala makasi salaki. Babimisi mbongo. Yango wana basali mukando po balobi mutu nyonso oyo akutia bosoto na balabala oyo tosi tomoni bourgmestre tokotia na maboko ya leta $100 po akufuta manda $100. Yango topesi bino po soki twamoni yo mutu obwaki tokoyoka soni te tokosala ngo po tolingi bopeto ezala awa epuis tolanda kosoutenir bino mofu bokombola bakonzi ya mboka batangisa locataire opanza lisolo oyo babebisa bapiona te bobatela yo moni ndenge osali mabe merci beaucoup yo pe opanza na balocataire pesa bango mikanda na oyo obwaka $100 de temps en temps bino mo pe bokombolaka po eza libosi na bino. Merci beaucoup. Merci. Ah, tozali na makonga numéro 11. Nakanti papa omonaki musala oyo fondateur Fondro na Aden basalaki awa pona kolakisa bino exemple babongisi kuti tikali mai kuna na liboso tokanisa ndenge nini kosala po mai wana pelo yango wana a prévoir na quoi preuve et puis engagement au bino bozozwa ya kotia balabala oyo pe mwana tekopesa mokando. Merci ndenge ozwi mokando point de vue na yo ezali point de vue na nga naza pe na esengo ngai moko mpe nazoparticipe na makambo oyo donc ngai moko mpe nakolakisa exemple na bandeko jamais salite koyo ezala susoni. Merci beaucoup. Ok. ndeko nanga kisaka pe boyokaka te. Bonjour papa. Bonjour. Tozali bana ya makonga lobotama ya makonga nga botama ya makonga numéro 9 toza association na poto komona ngo Aden association ya diaspora juloise na banzi omoni ndenge balabala ezalaki sali te ozobimi na balabala omoni liboso kuna siko omoni balabala ngo ndenge nini mosusu kaka nde etikali nango kaka likambo ya mai nde ekendeke te ayekangama place moko maye toleka ezali te songulu ebeti makasi mai nde ofandaka mingi na kati ya balabala wana ezali solution mosusu me lokola balabala ekomi propre donc totiki bino document oyo tosolaki na bokomese motu oyo ame kobwaka so salite na balabala omoni balabala ezalaki salite omoni ndenge ekomi à part mai bamai ekende malemi donc oyo akobwaka na balabala bozwi mikanda pesa bato nyonso baza na lupango akonofuta $100 na commune toyoka ndenge wana bokomese donc balabala makambo bwaka zo salite eza te donc bapuse ebanda koya soki bafuta ko 500 no bapuse koya bofuta bato apusu botie salite na coin bofuti bato apusu bake kobwaka soki bamoni mutu moko kaka bwaki bakangika parce que bato bana kotambola $100 eza mesure moko bien quand même papa eza mesure ya bien po parce que po bato po mboka ezala propre fo
mesure moko ya ndenge wana $100 oyo kozwa yango wapi na minito so bakateli mbongo ebele déjà omoni bakulu na bafanda wana est ce que bazofanda susu mosala na biso tosala na bandeko na ngai nakosi te bakulu na baza kozala na so bana soki 2000 combien ba 2010 alaka kutu wana kotamtuki na butu nde tozonga misala kotuta bango boye mais est ce que lelo ozomona bango susu donc tosali mosala makasi mpona kodégage bango donc oyo mpe biso tozosala bomeka kosala yango mpona environnement ezala propre bato baza na lopango baza te okotangisa bango oteyi bango bandeko boboto bondeko mwana mama biso na biso bana nji bandeko na biso ya poto toza na chance mwana moko oyebi ye mpe fondao voilà bamonaki ndenge makonga ekomi sali te balobi liboso fo tolakisa exemple babandi kobokisa mais mpo ezonga lisusu sali te te tokelomona bakonzi ya mboka toyebisi bango na makonga lotika tobandeleli mpo makambo oyo okende njili moto tolingi komona susu matiti na balabala tosala makasi soko moyen kozala tokomi kota kosalisa pusu moko oyo bazosala régulièrement mpona kolongolaka matiti wana so bozala yokani déjà opesaka 500 mpo moto wana mifali yaka te 500 alekaka ata 3 fois par semaine ezokende kobwaka kuna me moto tokomona bwaki na balabala bakangi biso nyonso tozala na liloba moko tokondane biso association tosali iro nango ADEN eza association ya diaspora chinoise awa mpe na njili tozali ADEN ezali donc bana poto bandimi bamonaka mpasi balongolaka mwa mbongo na bango bazwaka na motoki ya mpasi na poto boyokaka libanga mpo bakotisaka mpo batindola biso tobongisa njili yango wana tosengi na bino bozwa mabe te yango wana toopesa bino mokando oyo ndenge bozwa lupango boye moto na moto apolitike azala papier na ye oyo akobwaka matiki bazwi ye bino moko deya na lupango bokondane ye boloba osalaki mabe yango wana bakondane ye mama tosepeli mingi ndenge oyambi biso nakanisi ke lupango oyo information na biso eleki bonjour omoni ndenge baba ezalaki sikoyo ekomi ndenge nini changement esalami apa kuna ezalaka mai tokotala ngo balabala ezalaki propre ndenge eza siko propre ezalaki mabe lelo ekomi propre donc mokanda oyo tosala ngo en commun accord na bourgmestre na baninga nyonso ya ADEN yango bassociation ya diaspora njiloise bamakonga eza na kati ya ADEN donc nde tomonaki salite biso en tant que bareto eza makonga tobaki tosokipe nango document oyo totiki okotanga yango oyo akobwaka o papier o matiti na bango mai na balabala tosalaki bourgmestre au courant onokuta $100 parce que bato ya pusu bakona koleka bopesa bango mbongo banga nobwaka matiti eza nango cher te alors bato mosusu baboyaka apréféré abwaka na libanda non maintenant c'est fini c'est pas comme ça soki bakangi kaka lupango moko kaka mpo bagarde bango ozala kosere te soki bakangi kaka moko oyeba mpe bango te mais yebisa mama donc soki tokangi kaka pa commune $100 bozwa bato mabe donc bokotela te mpe bobatela environnement ezala bien eza mpona bato nyonso biso tozalaka te ah d'accord namoni donc yebisa mama biso ofandaka waje mais tolingi oyokani ayekutuaza papa sinosolasola na nyonso papa omonaki ndenge makonge elaki sali te sikoyo bato basali mwa effort tobongisi mwa ndako lelo tokomi tozoréfléchir na makambo oyo etali mai oyo ndenge osikame tomoni mai oyo eza makambo ya baterase kuna na libanda donc ntango mpe tokobuka kuna bandako bato batya babutiki na bango kuna mpo mai eleka
bakoya koloba te babuki biso boloba bango te tozobebisa balabala yango na ntina na mai ekota epi tokoluka mpe ndenge nini mai ebimelaka ta na nsima eza makambo fo tosolola mais na oyo si tosali tolingi ezo kososali te te yango wana tokamunuka ndo toke komona bourgmestre tosololi na ye motu oyo tokokanga bwaki matiti to mai ya salite na balabala bakola kofuta mai wana bovulgarize information wana Aden elingi njili ekende liboso njili tozala na nzoto kolongono kolongono ekoya te soki bamai ya boye ezali kolongono ekoya te soki salite ezali amaboboto matamo likolo po tosololaka mama yoko monaki nde balabala ya kisalitaire mwana na bolingo oyo toza nango ya njili Aden ezali association ya diaspora ya bana njili fondateur omwana baba oyebi amonaki eza mabe yango wana abandi kopesa kuna kati ya balabala oyo ata yavandaka sosoir te kozala na motema yama yango wana tolobaki tolingi lisusu salite wana ezonga te neti bino bokati nzete bokosali malamu kwafe matiti ofumo ekauka malamu botutu so bomoni etikali osala nini oluki pusu baki obwaka esika babwaka yango wana na ntina wana tomonaki ke ebogi malamu soko tolobi na bato kaka na monoko oyo ngai nayokaki te yango omoni tosali bapatio nyonso eza mbongo eza misoni epesi po totika na lupango nyonso oyo ya kobwaka matiti na ye na mai ya salite na balabala nga na kama na kosi balabala namoni yango seke mosala esalamaki mwana zopesa yo mokanda oyo otangisa baporte nyonso oyo ya kosala na ye mabe bourgmestre tolingi $100 amani yango tolingi bino moko mpe bana makonga botikala kosalaka swa ya balabala mpo na likama mai oyo ndenge etikali kuna toza na solution topesa bino solution ezali bato bakangi terase kuna na ebandeli kuna ifo balongola biloko na bamwana mpo mai esaka nini eleka leki na biso bamikolo baza te mbote okopesa bango omoni nde tosaki mosala na balabala moni papa nde ekomi ezaki ndenge salite bafulu soki ekomi ndenge sava biso tozali bana ya Aden association ya diaspora gilloise oti poto mais naza mwana makonga numéro 9 donc mokanda oyo totiki pesa na bato nyonso ya lopango na bino batanga yango makambo akobwaka susu basalite na balabala na bamai eza te oyo bakokanga ye si tosolangi na bourgmestre amofuta $100 ya koseka te na komi na baye toyokani yo ozala koka porte parole bato baza te mokanda oyo tangisango bato nyonso ya lopango soki moye ezali sala foto so mo eza osali fotokopi opesima olobi nini mpona masolo tolobi kamera yango wana bon mpona makambo ya kobongisa balabala eza yango ida bien merci na sepeli na mosala donc mingi alobi eza te merci kaka salite te yebisa bango nyonso baso bazwi yo $100 boza averti déjà oyokani ezali ezali esika bopeto esengeli ezala boye te na église novanga namonaka liloba mona kolomo babini bazokombola baprince bino boza te wana église na balabala okomisukai bokosunga mpe biso me likambo te ate esalamaki te biso Aden association ya diaspora ya bana njili na poto tomonaki ndenge balabala yango wana tosali mais nsima tolobi nini il faut totya bagarde fou yango tosali kokanda oyo tokomona bwaki mai to matiti na balabala oyo tosolola bourgmestre amande eza $100 po bitongo azosala na nko wana topesi bino mikanda wana
po bozwa raison te ki toyebaki te eza bolamu na biso moko soko mai evandi boye eza maladi ta vere wana bangungi bainsecte ndenge na ndenge baza wana na butu bakoya baswi biso maladi na biso toyokani vraiment botika na koboto continue ya poli na ndenge oyebinga oyebi ngolelenge ebele bon ya poli toyo osolola ndenge toyokana te omoni balabala ezalaki liboso omoni balabala ekomi ndenge nini kuloba na loba na écran kuna loba na loba mo makasi ekomi bien ekomi bien kwa mayo na ndenge mtilo itelmika to rejoindre solution donc bino boza ba yaya na biso ya kala ba nyonso bayeba ekuta bino yo ibinenge balabala ezalaki ta ndenge eta balabala donc oyo mokanda tosali tokoyena bokomasi motu bakomona yebisa balokaterne oyo abwaki ka lupango wana $100 enofuta na commune bapusu ebanda koleka bona opesa baso ba 500 so ba 1000 oyo nabwaka salite tokotala nanu après soki kozwi bapossibilité tosomba bapusu mpona babalabala donc bobwaka lisusu eloko na se te soki bakangi yo $100 ya kosamba kuti ata bakoseli yo nofuta $100 makambo eza na sentiment te toyokani ya kobwaka mpe na baba ya nsima te mai salite pusu donc papier natikeli bino yango oyo motu nyonso ya ndako atanga bapunition nyonso basanction nyonso eza na mokanda wana mpo loba te ko bana aden basali makambo na bango bayebisi biso te boza averti toyokani ya kitoko honorable ye moko okoma te bino mibale biso toyeli mosala mosusu mama omoni ndenge balabala ezalaki tomoni vraiment papa biso bato ya aden na initiative ya fondateur fondo susi bazalaka nango na balabala oyo ya kolela abandaki mosala awa ntango tosololi yango na aden tolobi soko bandi mosala okomisi na suka te oza kaka odétruire yango tolobi mpo salite ezonga susu te na balabala moto na moto okomboli lupango na yo zela so opusu ye otie matiti na yo na kati ekei ozwi mai na yo soko ndenge nini sopa soko na lupango soko mpe ndenge nini me okende susu ezonga ndenge ezalaki te tolobi mpo moto awangana te kiti komelaki ye mamama tosali kokando toopesana lupango nyonso ya makonga bato bawangana te eza bulamu na bino mai oyo nazomona vere awa eza maladi eza bangungi eza batifoide eza makambo nyonso biso tozali aden association ya diaspora ya bana njili tolingi njili na biso ekende liboso yango eza nini sante na biso ezala malamu ya mibale ezali kolia na biso ya mwa malamu eza bana na biso baosalaka kokulu bomona nde babana bile tondaka koluna bomoni bango susu me makambo oyo fondateur fondo asali bana wana bakokale te bakolie mais mpo na intérêt na bino andimi baboma ye bakale ye yango wana point de vue na biso tolobi totia fondateur maboko biso nyonso tokota na kati nataka na quartier kaka moni na ye awa na opération quartier depo toza eloko moko biso nyonso tozala contre bana wana totombola njimi na biso toleki en tout cas tondimiki mosala kosala bano yaki sali te bima mamona kona kamera ozobanga yaka boye baotala sindi biso bon kasi bima bayoka yo ozoloba mama eleki ko ozwa papier omoni babalo ndenge ezalaki ekomi tope yaka wana tope tika tope aloba ozobanga koloba
Bonjour Tope. Bonjour, c'est que baf. Omoni balabala tala na caméra kuna. Omoni baba nenge zalaki. Oui. Suwe komi nenge ni. Comme ça a été. Ils ont tourné maille. Non, mais par rapport à ndenge zalaki na mwa musalo bato basali yango. C'est quoi moi bien muke. Voilà. Mayo pe tozoluka ndenge ni tumusisa yango. Mais mayo tomoni eza ndenge ba terrasser ba bloquer yango. Ba terrasser bato ya banda kuna. Ba tie ba mesa na bango likolo terrasser mai ezoleka sote. Na se kuna pe fotoluka ndenge nini to canaliser mai pour aider avec la terrasser. Yango wana na musala tosalaki tomoni ke soki tokiki yango kaka bongo bato bazongeli kobwaka matiti salite oyo bozonga yango tokelaki komona mese lelo tosololi na ye tozopesa communiqué na lopango nyonso yango wana mpona basanction amende $100 mpo eza neti moto asali yango na mpo yango bosensibilize bato nyonso na lopango mpo makambo etambola malamu nayebi te makanisi oyo tosali omoni yango ndenge nga nde namoni omoni vraiment loko mpona mai oyo esila vraiment awa ata bato babwaki na baosalite te mai oyo ekosila te donc problème ya mai oyo fo balokalizela apantia kuna po mai nyonso to eutaka likolo yango nde ekotaka alors awa so bazwi kaka kona otolo bango kaka sikoyo tono tosolola na semeki na ngai tosolone sikoyo biso likalbi ndako oyo donc place wana so bapesi kaka nzela moke kaka ntina terase oyo eza na nsima wana kimatoyo mai oyo eza deux fois yaya yaya yoka omoni kala mai eza kokota na babala te mai eza kosuka kuna elekaka tout droit sikoyo dale eza ya kotonda do faut kovide badale wana mpo mai eleka parce que mai nyonso ezokangama kuna ezoya awa so bato koto bakokona na beteki bala bino nyonso bato koto oyo tere ezalaki yawo bato bozo calculer danger mosusu bino mpe bozwa baresponsable parce que ndenge mobima bima tala résultat komesa koleka wana service ya fourrière awa déjà bakuluna baza kolala mais baza su te awa pareil donc nyonso mibale fo elonga tokomona bourgmestre alonga mama moi resto mutu moko ya tu allo bileki mwa likolo voilà en tout cas naotina bino bayimba tosensibilize na babalabala ndenge babwaka batie na makonga eza mabe yango wana opération liboso tosalaki tomoni kepesi malamu yango tolobi oyo ya kobwaka liso matiti awa touti odisitera bourgmestre amande ya $100 bosala makasi matiti na bino ebwakama na lopango bopesa ye bopesa ye mambo bopesa ye bopesa ye mambo bonjour biso toye mpona ndenge tosololaki makambo ya kamere eza wana makambo ya aden mais tosala aden na makambo aden engolo baassociation de la diaspora njiloise bana njili ya poto association de la diaspora njiloise bana njili ya poto balingi bakomisa balabala te ndenge tolobaki yomi omoni makonga libosolaki ndenge nini salite makasi sikoyo par rapport nde balongoli babiloko nyonso babidio ya mafuta oyo ya RDC sikoyo ekomi propre moi propre mais sikoyo mpona mai wana ya vert eza mwa pasi mpona biso mama zela napesa réponse mpona mai oyebi makonga ndenge basalaki yango eza balabala moko bayo yango enclavé okoti kaka kobima mpe kaka mais na se kuna tala nzela yaki mai ezokuta me bato ndenge bopusipusi mapanga esaliki bakangi na banzela wana po bakongo eza na deux terrasse moko ya monene oyo eleki na balabala na moko oyo eleki liboso ya alors ya misato yango oyo eloko nini ezosalama bato oyo bino botie na liboso na bino bate bapolitiki na se wana bakiraka mai wana ezoleka mai ezotuka awa yango tolongi nalobaka na bango sikoyo tokosala yango makasi mpo tokoki kozala sanité te
wana eza ta bafondro te eza bana ya Aden bana Aden Njili afondra sali tokoya kotombola awa monima tokotombola mwa likolo moke nsima tolongola mabaya wana eza wana totimoli babulu wana nyonso tu mai elekana kuna de façon ke mai oyo ekoki koya awa ezaka mai oyo ezokwea na makomba mais mai oyo ezoleka ya terrasse eleka tout droit ekende kokwea kuna na terrasse ya monene eza kuna donc sensibilité ya bato wana yango wana mama kasi tokopusana kote na yebisa bango yaka zwana papier na yo yango wana toyaki na bourgmestre oyo akobwaka mai amende $100 opesi bourgmestre alia na ye soko asala bisala atanga kutuna lilango bana njili tosetini Aden ezali eloko moko ya bolingo tala sikoyo balabala ezalaki sali te sikoyo tozokende mpona kobongisa balabala na biso ezala na raison mpona koyebisa ngai bakanevo nyonso ya mai elekaka nyonso eza bouche ti kuna na kikwama tobodebouche ya na kati tu omoni place oyo ya kofungwa yaswana okokovu na point na bino yango nizutanga maino awa deja fo balongola nano oyo parce que mai ezotuta awa toleleka ezokende kuna donc bango baza awa fo bazwa soin ya se na bango mama boyoki zera fo tolobala bango directement mama biso toye awa parce que kosala commerce biso boye yango te mais nde bosali badisposition oyo neti awa nasepeli kuti botyangi omo mabaya mais botala na se nango mabele etondi ezopermettre mai eleka te yango wana mai ezokutana makolo soit bino moko olongoli mabele wana soit omo nde bazobuka na commune tokoya kobuka parce que nde bozwa koexploiter eza illégal normalement boutique na bino esoki kuna nde bobimisa awa eza illégal même bato batelemi na mopanzi kuna eza illégal mais toyotika yango kaka mpona mpasi ndenge ekomi na mboka mais sikoyo so mpasi ekomi na mboka ekomi sikoyo koboma su biso moko eza malamu yango topesi bino 3 jours mikolo misato toya kokuta te terrasse oyo efungwani ntina koekate mbuto omoni mosala baosala baofuta ebino bofuta mobilia mais bokosangana na biso bokofuta parce que moni mai soki ebeti kuna ezokende na makongo oke soki efungwani awa efungwani bana koleka nango tranquille ikete na se kuna soki bafuti mbongo te leta ya kobuka nyonso nzamba na bango te tofutaka mbongo mpona bango bamagasin nyonso ekofuta mbongo mpona bana basala salongo mai elekaka pasoma tozongi na njili mpona koya kobongisa njili na biso toyei kotala na balabala na bino makonga na kati bomoi ndenge mai evandaka kuna mai ezovanda kuna pourquoi parce que terrasse oyo ezalaki prévu makonga eza enclavé terrasse oyo ezalaki prévu mpo elekisaka mai ekende kokweyaki na terrasse moko monene c'est vrai toza na mpasi toza koexploite etala ndenge bino nyonso bobimisi baboutique na bino awa tala mabele ndenge kama vraiment tosengi na bino topesi bino 3 jours po touti kosunga mona bourgmestre topesi bino 3 jours bino moko bosala tirage ya esika oyo banda na point kuna ti na point kuna de façon ke soko mbula ebeti mai eleka ekota na kati ya motombati biso tokoluka ndenge nini tomatisa na mwa likolo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango.